Chez Asteve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na che regno? E di Moshe. Actualité dans la Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi okunga okamba, dans la Saint-Paul et papa, au fleur, okunga. Biso dans Saint-Paul, toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Mbote mingi balandi ya Radio Lisanga bozali kolanda oya bino radio ebengami Radio Lisanga pe esalami na Fondation Lisanga na mokolo oyoyo ya lelo le 10 février 2012 nde nazali pe ngamo kote na studio nde ba toyo nazala ba na kata studio ba ko se présenter kala mingi te mais bo yeba ete bozali kolanda oya bino radio ebengami Radio Lisanga esalami na Fondation Lisanga awana kati ya mboka ya Damsko. Chez Asteve, Binga, Libula Metro. Bandeko babolingo, boyebi na malamu bino nyonso, likambo ya mabele ezali koningisa mikili nyonso. Bandeko na biso basili kokufa liwa somo na Kivu, na Bunia, Mbandaka, Kongo Diankati, Kongo Diankasi ni binote. Mwana mboka lamuka, banguna bakote liso, batangisi makila na kati ya lupango, basali soni na bana geto, siku bangiko kendo soko na maboko, vifuku mitano sisili kokende, vifuku mitano balingi babomba yango, vifuku mitano ikohepoza na anayo. Wakaka na wadada wanateswa juu ya vita, wamelia mingi mpaka machozi sina wakauka, watoto wanaibwa, wazazi wana kazi ya bunduki na mpanga, uzuni sana, wandugu wanachinjwa kama nyama. Usitie moyo, Ulaya kaka hawana mlaka na tabu zetu, miaka 10 zimepita, kazi yabo ni kucheza na wasika wetu. Mandala la te, soki na kanisi bibembe na Kongo na la kate, maya miso zosila, utanga te, torati pilitili wako lingisiza kobosa na te, babombi elamba ya makila batangisa, banati ya pembebo, tokanisa, baena bosembo, ela bankana loyembo, yo ya bayango, eza pololo na lila bawo, na kuveli tata, na kuveli mama, na nsini maboko, na mawabu, na moi na kope palindalala, ngayawa, maya miso sili kokauka, sula bibembe motu zili kolauka, makanise leki mpunge komi ya bobangi, makile kodanga miso boy neko muna, mkonga mawa matue boy neko yoka, bandeko boyoka. Dudua seki sabiso, balingi tengike, abanza sango, balingi bedeka batelema, yango wana bauti koboma bandeko na boma. Chela, Mwanda, Matadi, Inga Songololo, Kiadi, Banza Bungu, Lemba, Kisantu, Kasangu, Kishasa, Usipati. Nikolo ya mabele manga, olingete na pema, olingete na loba, no kita kotundela na bangwa. Yakanda, yeah,
na likamba lingi likambo baliniana balini bakabona mboka na biso mifuku mitano bandeko bakufeza ya pamba te kivu ekomokende wapi oya kosimbuka kivu eza sifute kongo mobandeko totelemela likambo oyo bakufi ekokai kozala ngai toyo oyebango tozobosana ngo bana kongo toza banani tokotika te basakana na biso boye totelemela likambo wana telemana yango Petala epai na epai bato banso basangani pe bakoya epai na yo bana bayo babali bauti mosika bazongi bana bayo babasi bamemi bango ochimpoi esika okomona bongo okosepela mpenza motema mwayo mokotunda bongo na nsai bakoyela yo biloko bibombami onte yambu bakoyela yo nkita iuti obikolo mosika okosepela Kongo Le 4 avril 1994, l'avion du président Juvenal Habyarimana atterrit à Guadeloupe. Il vient rendre visite à son frère. Il a l'habitude d'aller voir son frère, le maréchal Mobutu. Habyarimana descend de l'avion sans son épouse. Chose rare. Il a mine fermée, contrarié. Il est très inquiet. Il s'adresse à Mobutu en ces termes. Mon frère, voici depuis un moment j'ai subi de très fortes pressions de la communauté internationale, surtout des Américains et des Belges. Ces derniers me demandent chaque jour de lâcher plus, de lâcher plus. Alors qu'à Kagame, on n'exige absolument rien. Alors j'aimerais que tu viennes avec moi à Arusha, en Tanzanie, au sommet des chefs d'État de la région, prévu ce mercredi. Car presque tous les chefs d'État invités sont allés du Front patriotique rwandais de Kagame. Mobutu lui répondit: ne t'inquiète pas, je vais m'organiser et je verrai comment est-ce que je vais résoudre cette affaire. Mobutu s'adressant à son conseiller spécial en matière de sécurité, Mbanda. Mbanda, est-ce que moi, Ezali, Bosa et Langanzela, une étude sur le trajet aérien entre Guadeloupe et Arusha, aller-retour sans survoler le territoire rwandais. Mbanda se retourne vers la Habyarimana avec un air étonné et dit le Rwanda nous refuse le droit de survol, monsieur le président. Non, rétorqua le maréchal, il ne manquerait plus que ça. Il s'agit de la présence des troupes belges qui ont investi Kigali avec des avions et des missiles sophistiqués, sol-air dont on ne voit même pas quel rapport avec leur soi-disant mission de paix au Rwanda. Ils sont capables de tous ces salauds, surtout quand il s'agit de ma tête. Puis Habyarimana a pris congé de son frère, sous un soleil brûlant, dans l'après-midi, le 4 avril 1994.
Deux grands amis s'embrassent par des longues accolades sur le tapis rouge qui orne la passerelle de l'avion présidentiel. A très bientôt, lance Juvenal Habyarimana à Mobutu, avant de s'engouffrer dans son avion. Merci et bon voyage, lui répondit le maréchal, qui reste sur le tarmac comme il avait l'habitude de le faire, jusqu'à ce que l'avion de son meilleur ami décolle. Il lui adressa des derniers signes d'amitié par des grands gestes, les bras levés avec son inséparable canne à la main droite. Au moment où le Falcon 5 ans du président rwandais se détachait du sol zaïrois. Mobutu était loin, alors très loin de se douter qu'il venait là de dire adieu à son meilleur ami. Le 6 avril 1994, on est à Arusha. Tous les présidents de la région sont présents sauf Moi et le maréchal Mobutu. On passe à la signature des accords d'Arusha pour un cessez-le-feu pour marquer la fin d'une guerre de 4 ans et la formation d'un gouvernement de transition. Museveni invita le président rwandais et le président burundais à Kampala le lendemain. C'est pour cette raison que le président burundais décida de renvoyer son avion dans son pays afin de faire route ensemble avec Habyarimana à Kigali et ensuite vers Kampala. Le soir venu, le Falcon 5 ans du président Habyarimana quitte le sol tanzanien à destination de Kigali. Presque au même moment, à Kigali, une camionnette Toyota avec 5 passagers, un chauffeur, 2 tireurs, Frank Ziza, Eric Akizimana, un garde et le lieutenant Abdul Rosibiza, se dirigeant vers la colline de Masaka à Kigali, non loin de l'aéroport de Kigali. Elle a été choisie comme offrant le meilleur emplacement pour le tir. Sous l'ordre du général Paul Kagame, le Falcon 50 du président Habyarimana devint une cible. Le compte à rebours a commencé. À l'époque, l'aéroport de Kigali était contrôlé par les Nations Unies, précisément par le général Dallaire. Et basali piste d'atterrissage moko spécial pour la kakaba avion nyonso oyo ezali koya à partir de 20h ezongela na partie ouest et non la partie est de l'aéroport. Et tout comme vers 20h30, l'avion du président Habyarimana s'apprête à atterrir. Et on écoute des voix en train de demander à ceux qui étaient autour de contrôle: mais qui est dans l'avion? Dites-nous qui est dans l'avion? Est-ce que le vent est dans l'avion? Mais le pilote répond: lui ne peut pas donner telles informations. Moi, ils allaient détruire ces informations modèles ou ndenge bango balobi moyen ezali te mpona bakoka kopesa information modèle oyoyo ngana koloba na bino ete moyen ezali ya kopesa information na modèle oyoyo nde yango wana ezali na rapport na likambo na lingi naloba na bino na lingi na partage na bino makambo misatu ezali koleka awa na kati ya mboka ya Pays-Bas. Misatu ndenge ba Hollandais bango balobaka kort maar krachtig nde na ko bandana na makambo ya ba examen nde batu ya middelbare school awa na kati ya mboka Pays-Bas. Oyebi soki boyebi te na explique mino mbala moko ezalaka ete soki mwana azali kosala école middelbare school ye asali ya ye école soki komi na ngonga oya kosala ba examen soki asali ba examen pe azwi yango malamu bako katela ba école mwa mbongo ba pesaka soki mwana azwi ba examen malamu pe soki mwana azwi ba examen te bako pesa bango mbongo te lokola ba bonus nde ezali na ba école mususu awa na kati ya mboka Pays-Bas na soki nazali ko ba école nde si tala mbala moko na ba côté ya ba école ya MBO nde na banzela wana nazali na banzela wana nazali ko lobela ba école ezali ko sala ete soki ba moni mwana oyo azali kolinga kendo sala examen na epona asilisa soki mwana wana azali na ba point ya malamu te na ba liste na ye ya ba point
école ekoya na contrat et signé que a se retirer asala ba examen te nde wana ezali likambo ya somo pe likambo ya pasi mingi pona ngai moko pe na kamwaki pona babengaki ngai na mokolo ya lelo pona batu na ngai soki nazali na likambo ya koloba ou nazali na ba experience na makambo oyo ebimi lelo libanda pe na kokamwa wana pe napesaki bango réponse ke ezali kokamwisa ngai ke ba ekolo bazali kosala yango pona na période na ngai na bandaki kosala ba étude oyo ya MBO na tikalaki na nuko zala confronté te na ba situation ya boye ou na ba élève oyo bazalaki kopesa bango contrat pona ba signer pona ba se retirer na ba examen pona ba point na bango ezali ma B ezalaki 1 de 2 ou osali malamu ba point na yo koki pona osala examen ou ozali na ba point kokoka te pe automatiquement ozala droit ya kosala ba examen te mais ndenge bolandi na uti koloba na bino makamyo setu ezali possible il faut ko zala ko keba mingi pona mwana oyo azali kotanga soki azi ba point oyo koki ete asala ba examen azana droit ya kosala ba examen école est intimidée te pona asi retirer na liste ya ba examen pona ezali na bana mususu oyo bazwaka na bango ka précisément ndenge mibeko ezali kosengela pona bakoka koleka pona ezali pe na bato nyonso te oyo ba yana mokili pona bakoka kozwaka ba 9 pe na ba 10 sur 10 on ezalaki likambo ba examen na kotaki nango mwa detail mwa moke pona na kamwa kinga moko ndenge ba école na kati pe bazali kosalela makambo na bango nde makambo nazali kolingana loba na bino siko ezali makambo ya bato bazana ba nyongo na kati pe ba boyebi soki mutu azali na nyongo soki afuti yango te asuka kaka kozwa lettre na ndako pe soki azwi lettre wana réagir te banyongo ezali komata se komata pe bato inkaso bako bima liboso ya ndako na yo biso nyonso tuto yebi yango kombo inkaso kutu na yikoloba lango na français néerlandais les mêmes mots wana soki kaka mutayebi inkaso ayebi mbala moko ndenge nini nakoki ko bomba biloko na ye pona bamema yango te mais on de jour que sala ya munene balobi lolenge bato bazali kosalela musala na bango ezali mawape pasi mingi pona bango bazali ko na néerlandais ba ko houden geen rekening dus bazali ko penser na mutu te ke ozali na mwana ou ozali na mbongo lisusu te bango bazali kaka koya kosala musala na bango pe ko kata oya bango mbongo lolenge il faut bakatela exemple ezalaki na mama moko boye azalaki na mwana bébé bafuti ye bambongo ndenge bafutaka wana pe bafuti pe mbongo ya bana ndenge bafutaka lokola ya azalaki na banyongo batanyongo ba kati mbongo nyonso tu pe na mbongo bapesaka bana mike bakati yango pe nde bato basalaki ondrejouk balobaki na lolenge oyo penza ezali mwa mawa mingi pona soki bameki ko zala pe mwa moke retire ke mbongo oyo ndisi basali kopesa bana batika yango pe mbongo mususu wana ezali spécifié ndenge bapesaka ba mbongo ya kokompenser pona ba maladie wana bon ezali logique ke bakata yango pona yango ezali kopesama pona efuta nde biloko ya makambo wana bon soki bako changer mibeko na yebite tokolandela bango kaka mikolo ezali koya soki bako tika ngo pe boye mais bato nyonso tu oyo bazali na ba nyongo eloko oyo ngana koki koloba na bango ete baluka na moment oyo ko arranger makambo na bango bien ou bafutaka mwa ndambo pona balobi pardon ezali te mutu ayaki na pardon ezalaki fr donc mais na moment oyo ozana nyongo bakokata ozala na mwana te wana ezali likambo na yo moko na continue sikoyo na likambo ya suka pe ya mawa pe ya mokete malgré ezali ya suka ezali likambo oyo ezali kobengama bangalized soki na lobi kombo bangalized bato nyonso tu bayebi yango ke bangalized ezali biso bato oyo touti mwa libanda toko comprendre nango mbangu te mais bato ya génération na biso ou baleki na biso bayebi likambo bangalized wana ezali liste moko boye bazali kokoma bato na kati wana bato wana ezali kaka bato pamba boye te mais ezali nde bato ya basi
nde bana mibale bakomi kozwa batumbolaka bana basi bakomaka bakombona bango na ba internet kete oyo mwasi wana azali kutu pasi te pona kutsaye litoi ute oyo wana kutu na fete oyebi kutu makambo elekaki te wana ezali makambo ba jeune bazali kosala na mokolo ya lelo nde nalingi na solo na bino likambo banga live wana pona ezali likambo ya mokete liboso matumboli bandaki ko salama na munoko una ba papier na ba kelase u bazali ko bamba batu mabanga mesiko yo komi matumboli ya digital nde likambo ezali ko kamu isape ezali ko sala pasi pona ba stratégie ya banga live boyebi bino moko internet ezali soko kotisi eloko ebimakate pe ko bimalelote e ko bimalobite soki yo zali na mwana no ya mwasi batie na banga live wana oyebi ke ezali mawa tro pelo ezali ko sa susu pasi mingi soki mwana mwasi yango azane kutu bezali liwana ya ndenge oyo bana ngwa mibali bazali ko penser te ki azana yango ezali ko sala pasi mais elo tozali koloba na bino ete soki ozana mwana oyo batie na banga list ou ba komi na kamuna internet sur ye o ezali nango vrete zwa kende na police funda ye pe bakolandela makambo wana sérieusement oke na police olakisi site wana bango moko ba police bayebi ndenge ni bakosala pona balandela moto akomaki yango pe bakoka kosala ete akoka kosala lisusu buzoba oyo te mikolo misusu pe bato bazali na bana ba jeune ya basi oyo ya mibali kebisa bango bata buzoba na internet te pona buzoba oyo bazali kotia ekoki kolandela bango pe ekoki kosukela bango mabe mingi nde ezalaki makambo misato na lobaki na bino ete na eli bino na lobaki na bino makambo examen pe tokotaki lisusu na ba makambo bato nyongo te clôturer na matumboli ya internet oyo yo biloko zali ko benga masiko yo bangalized nde tolobi na balonji aloba na biso soki indépendance yango ya biso ya Congo ezali na système ya ndenge nini indépendance chacha indépendance chacha le jour d'après 1er juillet promesse le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, puis à Jérusalem, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change l'heure en plomb, la révolution au bout du vote, la force du nombre et l'antidote, pour changer la dette en dot. Autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'état-providence. Indépendance, chacha, Tarehe moya Julai, Saï Messi Mama, Sam, et Messi Mama. Symbole de la crédulité des prémices entre indépendance et armistice. Mais pour que nos démocraties progressent, vous êtes pas frère, j'aime la foi. J'ai chié à l'église de la foi. Voici en moins de 50 ans.
Très chers amis, la radio Lisanga, encore une fois, vraiment bonsoir. Et spéciale dédicace partout où vous vous trouvez, que ce soit ici à Amsterdam, que ce soit à Almere, que ce soit à Rotterdam, Roosendaal, Breda, Nijmegen. Vraiment spéciale dédicace et que la paix soit notre pain quotidien. Vous êtes toujours bel et bien branchés sur les ondes de Meter di Salto depuis Damsko, Amsterdam, la radio Lisanga bien sûr qui est faite et soutenue par la fondation Lisanga qui est le point de soutien congolais ici aux Pays-Bas. Et dans les studios, c'est 100% aussi la tendance tertienne. Celui que vous venez d'écouter, c'était Lix Kitenge. Et de l'autre côté, nous avons Fofana, hein, il va se présenter Laigo, Soso Yamakasi. Et de l'autre côté, nous avons l'homme qu'on appelle Alain Tamata. Yeah. Trademark. Rise, rock. Là le best. Trap 78 gangsters. Je vois des pillages ravis et des grands stères. J'ai du flow, je suis un leader. J'ai un gun aussi gros que Justin Bieber. On rentre à 100, je tire son leader. J'ai mon black and white, jungle fever. Une fantôme, tous mes refs à part. Soit des Kravitz, toutes les meufs à tard. Je suis une rockstar, une putain de rockstar. Je baisse le game sans podcast ou vodka. J'arrive en pan des armes et si t'es laisse-bas. J'ai violé ton rap, DSK. Sors du terrier, sont des guerriers. J'ai la camène des chauffeurs. Si, 100%, vous êtes bel et bien branchés sur les ondes de Meter di Salto depuis Damsko, c'est 100% groove. Si, Laigo, tu vas te présenter déjà parce que tu vois, tu peux pas passer inaperçu dans les studios de la radio Lisanga. Bonsoir d'abord. Ouais, toujours la force tranquille. Laigo de Marseille. Quoi de neuf? Pourquoi on t'appelle déjà? Tu te fais appeler ce soir Makassi, tout ça. Tu peux nous dire pourquoi déjà? Je fais de la bonne cuisine, c'est tout. Tu fais de la bonne cuisine. Ouais. Alino, est-ce qu'Alino, présente-toi d'abord. Moi, tu viens d'où, hein? Le nom à l'état civil, moi, c'est Fofana Chico. Chico, ouais. Ouais, les gens m'appellent. Mon surnom, c'est Laigo de Marseille. Laigo de Marseille. Et pourquoi ce soir Makassi encore? Ce soir Makassi, je t'ai déjà dit, c'est parce que je cuisine bien. Mais si tu viens de dire que tu cuisines que le hard kip. Donc le poulet, le africain, le fort. Quel que soit poulet, la viande, tout. Moi, je fais tout. Et tu peux nous inviter les auditeurs de la radio Lisanga prochainement si c'est rendez à Almere. Ils sont bienvenus, ils vont. Mais ils sont les bienvenus chez moi. Ouais, ils sont les bienvenus. Et puis en plus c'est des Africains. C'est des Africains, ouais. Mes frères. Ouais, si. Donc c'est normal. Ouais, c'est normal. C'est tout à fait normal si c'est la famille Alino. Alain. Ouais. Mboni mbote, pesa moi mbote, pesa liloba. Mbote dans na calme. Ouais, liloba ni message ni nokomi mais la biso na pourquoi lelo vraiment pour pourquoi lelo na pourquoi lelo dans non mboko na biso mbote na Makassi bani. Donc biso beto akoto mais ouais, vas-y. Donc DJ Soso Makassi pas Makassi pas le quoi donc fan dans monde. Si. Mais message, pesa miso un vrai message pour na papa, maman, yaya, pour l'Afrique. Pour l'Afrique, pour voilà, Onyo Sezoleka. Quel est ton message ce soir? Ce que tu demandes à tous les Africains. Donc, non, peut savoir un message, donc, calme. Reprends donc, Baboulé Kaka. Solo Baboulé Kaka, mais nous allons encore réécouter ces morceaux de Green Money, c'est du rap de la couleur, bien sûr, africaine. Et ces morceaux, il s'appelle Je meurs les yeux fermés. Je suis une rockstar, une putain de rockstar. Je baisse le game sans podcast ou vodka. J'arrive en pan des armes et si t'es laisse-bas. J'ai violé ton rap, DSK. Sors du terrier, sont des guerriers. Donc j'ai la camène des chauffeurs. Je reste marié à la street, 7-8. Ceux qui veulent ma peau, 7-8. Fuck mes ennemis, fuck la police. Une prière et les anges m'applaudissent. On ira aussi loin qu'on a souffert. L'âme dans le cœur, je meurs les yeux ouverts.
la banlieue me suit. Brolique chargé, les rageux me fuient. Entre la tombe et les assises, des armes, de la drogue dans la valise. Je suis ni ton pote ni ton refrain. Juste 1 million, bah je me referai. Je suis bientôt platine, je suis bientôt là. Carabine sur la tombe, je suis bientôt mort. Au slayer j'ai des clients par deux. J'ai peur de personne à part Dieu. J'ai pas le temps de baiser ta grosse. Monnaie dans le crâne, j'ai roulé mes gosses. Sont des terriers, sont des guerriers. On dit là quand même les chauffeurs. Je reste marié à la street, c'est tuer ceux qui veulent ma peau. Et ceux qui veulent ta peau, ceux qui veulent ma peau, vraiment qu'ils fassent vite. Vous êtes toujours bel et bien branchés sur les ondes d'émetteur d'Isalto. Et aujourd'hui, on est venu avec Mokila Yangando. C'est tuer ceux qui veulent ma peau, c'est Yeah, c'est 100% groove. Ça passe ou ça se casse. Yeah, l'âme dans le cœur, j'meurs les yeux ouverts. J'meurs les yeux ouverts. J'meurs les yeux ouverts. Yeah. Ndeso nyesro alo moko ambo Solele et j'envoie ces gars qu'on y fait. Difficile de comprendre et même d'accepter qu'on parlera de toi un jour au passé et à l'éléo. C'est la vie. Yeah, wow. C'est la vie. Yeah, wow. C'est la vie. Difficile de comprendre et même d'accepter qu'on parlera de toi un jour. Allez, alléléo. C'est la vie. Yeah, yeah, wow. C'est la vie. Les gens seront là pour toi comme dans le passé. À ton anniversaire, à ton mariage. Et toi le concerné, tu ne sais rien, tu ne vois rien. Éternel sommeil, yeah, waouh. C'est la vie, après mon écho. C'est la vie, c'est la vie. Yahoo, vrai Félix. Les gens seront là pour toi, comme dans le passé. À ton anniversaire, à ton mariage. Et toi le concerné, tu ne sais rien, tu ne vois rien. Au fond sommeil, et maman. Bakayoko Melo. Et la Déo, et si Mali Kengamo, et Tili Mengano. Autrement nous dit, Makaeka, Si, vous êtes toujours bel et bien branchés, bien sûr, sur les ondes de la radio Lisanga, les ondes d'émetteur depuis les Terches. Et c'est les territoires Chilenga Fofana Emo par rapport à cette belle morceau qu'on vient d'écouter. C'est la vie, hein, Miyenga de patron. Mais ils ont déjà tout dit. Ils ont tout dit, ça veut dire quoi? Ils ont déchiré, ils ont déjà tout dit. Les messages qu'ils devaient dire, ils ont déjà tout dit. Comme? Bon, l'Afrique. Moi, je tenais à dire un mot sur l'Afrique, sur nous les Africains. Franchement, si tout le monde pouvait avoir la même idée comme moi, ça allait beaucoup me plaire. Je veux que l'Afrique soit un État uni. Tu vois, il y a les États-Unis d'Amérique. Il y a les Royaumes-Unis, tout ça. Pourquoi pas l'Afrique? Je me demande. Pourquoi pas l'Afrique? Donc le message, il tient à dire, il faut qu'un jour, il ait les États-Unis de l'Afrique. C'est ce que moi, je souhaite dans ma vie. Tu vois. Il faut qu'un jour, il faut qu'il y ait un jour les États-Unis d'Afrique. On va continuer avec ces morceaux. Malgré tout ta foi en lui, malgré tout ta foi en lui, tel est le décret signé par Dieu. On va tous y passer. Dibla Walile, la Jaja pour Nimituaka. Yaou Ale. Loresa Kolo, la Jaja pour Nimituaka. Baba Nico.
Yare Joséphine. Assuré, ton fils Kevin te pleure. Il est radieux. Personne n'a le choix. Quand le temps ne te prend pas des soins, tout finit, tout nous prend longtemps, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'était vraiment... Rien que la vie. Rien que la vie. Hein? La vie, c'est pas un grand mot, je vais dire, par rapport à beaucoup de lettres ou de, je sais pas. La vie, mais c'est trois, je sais pas, 3 lettres. On dit lettres. Je vois des anonymes et des synonymes. La vie, 3 lettres. Est-ce que tu peux nous définir la vie, d'après toi? Mais j'ai aucune définition pour cette vie. La vie, c'est la vie. La vie, c'est la vie, c'est ce qu'on vit. Ouais. Alain, Ponayo, vie est alinini. Ah, Pona vie alinini. Na ko mapendeti, bande comme ça, mona ba européen, carabien. Donc, carabien. Moni, donc, pona ko mapoponga na zaki pe, mutu moko na ngasa la vie ben isimbagite. Comprendre ngo. Donc na ninga na sipike bango donc, na ndenge nini? Donc na yaki awa, pour pera benga nga pona sanini. Na beta balé na bon sa famille mais et Simbakité ouais les avis ouais tout à fait je comprends ouais il y a c'est la vie comme c'est la vie et nous allons rendre hommage à un frérot qui nous a laissé, tu vois. Chaque année pardon, on fait toujours une dédicace à sa mémoire. Il s'appelle Janssen. Janssen a laissé ce plume pour une cause noble et sublime. Et nous allons écouter le rap 100% tertien. Tragique destin. Yeah. Janssen. Que dans la paix ton âme repose, frérot. Celle tu vas nous manquer sans cesse, Janssen. Yeah. Yeah. Ok. Si. Spécial dédicace à tous qui comme moi ont perdu des êtres chers, Janssen. Yeah. Check. 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 J'ai parti pour l'éternité, Janssen. Tu restes martyr pour toute la jeunesse. Que ton âme repose en paix, frère. Celle, tu vas nous manquer sans cesse, mais tu resteras gravé, pigé dans nos cœurs, figé de nos plis profonds de pensées comme une bannière. Et Janssen, si on pouvait prédire l'avenir, jamais ta mort n'aurait pas pu nous arracher notre rire. Jamais tu ne pouvais te transcéver gentil. Mais ce qui est fait est fait, on t'oubliera jamais. On parle des rois de toi comme dans un conte de fées. À titre posthume, écoute ces rimes qui comme les gerbes de roses qu'on dépose si t'as tristé. Que dans la paix, ton âme repose. Que dans la paix, ouais, ton âme repose. Que dans la paix, ton âme repose. Que dans la paix, ton âme repose. Que dans la paix, ouais, que ton âme repose. Que dans la paix, ton âme repose. Ouais, que dans la paix, ouais. Janssen, dans une totale désolation, cœur bourré d'amertume et de frustration. Janssen a laissé ses plumes pour une cause noble et sublime en faveur de sa communauté. Ouais, il s'est soulevé contre le système. Il a dénoncé les vices qui rongeaient sa société. Et yo, Jancy, ceci et ta mélodie de Requiem, Janssen, ouais. Que dans la paix, ton âme repose, 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 ouais. Que dans la paix, aïe yo. Ouais, Fofana, freestyle. Joyeux, il nous a quittés. Il nous a quittés, frérot, hein. Ouais. Joyeux, il nous a quittés. Il nous a quittés. Ce soir, repose en peur. Si. Oh. C'était juste un freestyle. Yeah. J'étais là pour toi le paradis, Janssen. Écoute ça. Ouais. Yeah. Jancy. Yo, qu'a-t-il fait pour avoir mérité un tel sort?
Juste pour avoir du nom, lui a donné la mort. Pauvre innocent sans tort, criant le plus fort le mal d'une politique à désaccord. Ce fils de yo-yo. Ouais, ouais, que dans la paix, ton âme repose, ouais, que dans la paix, ton âme, dans une totale désolation, carburé d'amertume et de frustration, j'enseigne, tu es parti, si frère, si jeune, que dans la paix, on a du mal à croire, à se rappeler, il y a cette histoire trop mobile qui frappe à dire, qui crée un vide d'un nom de famille, c'est vite, la mort a surgi, nos yeux ont rougi, à la lueur des bougies, et les enfants ont pleuré, j'en suis est parti. La vie n'y est plus, la mort a tout pris, c'est depuis, on n'a plus cessé à penser à lui, que dans la paix ton âme repose au paradis, que dans la paix, ouais, que dans la paix, ton âme repose, ouais, que dans la paix ton âme repose au paradis, ouais, que dans la paix, ton âme repose, ouais, que dans la paix ton âme repose au paradis. Et je voulais dédier, c'est spécialement, je dédicace ces morceaux à tous qui comme moi ont perdu des êtres chers, que ce soit la daronne, les darons, un frère, ou une sœur, ou un cousin, ou une cousine. Ah ouais, à toutes tes connaissances, amis, potes. Vraiment, c'était les morceaux, quoi. Je dédie ce morceau à mon frangin, Yakuza, depuis Paris. Ouais, ce soir ma casse, ce soir manga. L'histoire du génie. L'histoire du génie. Yeah. L'histoire du génie. L'histoire du génie. Non, prochainement, prochainement. Non, mais on voulait vraiment parce qu'on est vraiment en plein studio et c'est pour faire plaisir à tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter. Tu vois, il y a un moment qu'on pleure, il y a un moment qu'on rit, il y a un moment qui a la détresse, il y a un moment qu'on est en colère. Mais parce que l'autre fois, on est arrivé presque au terme de notre programme. Ouais. Bon, je crois que prochainement, DJ Fofana, ce soir ma casse, c'est vraiment encore une spéciale dédicace. Bonsoir. Avec l'histoire des génies. Avec l'histoire des génies. Et vraiment, tu peux faire salutation. À l'Etamata, à côté, donc, et moi aussi, tu vas venir aussi dans les jours à venir. Ok, vraiment, DJ Fofana, c'était un grand plaisir. Parce qu'on est passé vite fait à Amsterdam. On doit aller ce soir à Rotterdam. À cause d'un studio, tout ça, mais vous avez décidé vraiment de pas passer inaperçu. Et vraiment, si tu peux faire spécial dédicace à quelques-uns et un dernier message pour qu'on puisse se séparer ce soir. J'ai fait un dédicace à tous les auditeurs, à tous mes frangins. De la radio Lisanga. Et à tous mes frangins, tous mes potes, précisément à ma famille. À ta famille. À ma famille, surtout. Ouais. Je dédie juste que j'étais à la radio. Lisanga. Ouais, Alain, liloba pona toka bonana poka lelo ndeko. Nederlands, bien na lingala pona balanda biso. Nou, ik heb niet zoveel om te zeggen, weet je. Donc, nou, jullie hoeven te denken gewoon van, tegenwoordig, het is moeilijk om te leven nu. Nu moeten we alleen maar straks gewoon leven, gewoon vooruit nu te gaan, je weet toch? Dus snap jullie wat ik bedoel, maar jammer dat jullie niet meer begrijpen, donc, nangalo, badon, mikolo, donc, ja, is gewoon vimo, ja. Ya ko saka sou te ko zonga sou si mate ya sko ya ko liboso. Ya ok liboso. Ya ok liboso et on va se séparer avec ces belles morceaux. Vraiment c'était dans le studio. DJ Fofana, Laigo Socio Makasi, c'était Alain Tamata, Alain Tamata dans le studio et il y avait Lix Hervé qui tenait vraiment un spécial dédicace. Bonsoir à tous et que la paix soit notre pain quotidien. Sans toujours oublier là Alain Tamata. Hala, 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 yeah, hala, 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 yeah. I know you live it, 'cause I know you live it, yeah, check. Bisoto kumisio. Bisoto yembelio, bisoto sanzolio, otonda na bolingo na motema papa yeah, c'était 100% groove, yeah. Bisoto kumisio, bisoto
toyembeli yo biso tosanzoli yo otonda na bolingo na motema papa e yeah cheer KN bébé atande pasi atande minyako elikana biso se paina yo atande pasi atande minyako elikana biso se paina yo atakolela atandeliwa epana yo nde biso totie motema ata mipepe ata mabonge epana yo nde biso totie motema On est arrivé au terme de notre programme ce soir et que la paix soit notre pain quotidien. On va se retrouver la semaine prochaine. C'est que Apoka, Apesa qui mote, et pas à bien abisso, mais à Tanga qui combote, Aloba KN, Sokomina Radio, Pesa vient abisso mbote, Mokila Yangando. Bonsoir. Et là il protège-moi à l'ombre de tes ailes, bon jugement.